na bino bozelaki yango yo number 1 veut dire makambo ngo banzi monde entier mobimba na yebaki ke bozela émission oyo veut dire émission number 1 yango bana poto bana monde entier émission number 1 yango botaka Nicole Lilalanga koti masolo yango lisusu net ezongi lisusu elengi bozwa masolo yango ti eyidi veut dire baby bana poto bana Congo bana monde entier émission na bino yango yo number 1 on a bi bozaka toujours branché na internet pour na ko landa émission RD Congo info site ya César Ngadi mais émission na biso ya lelo to yambi mama tozo yamba mama na biso mama bébé Manzenza mama oyo aza moko ya kati ya ba mama oyo biso nyonso toyebi neti ba mama Tiala Mwana neti ba mama Mbiliabel neti ba mama Betine Masikini yepe azana kati ya ba mama wana tozo linga to yamba lelo na émission na biso poto beta mwa lisolo mike ya muziki na ye to yeba mama na biso lelo. Voilà entrée invité na biso mama bébé Manzanza liye yo to yambiye na kati ya émission na biso number 1. Bonjour mama. Bonjour. Boni mama. Malamu. Ah mama leo toza supu yo ya mama bébé na kati ya émission oyo Matoko fanda mama lelo to moni yo na émission na biso number 1 lelo to lingi to yeba mama bébé to lingi to yeba vie ya muziki ya mama bébé po to moni mama na biso awa na banzembo ebele na kati ya CD na ye mais lelo to ye po to yeba mama bébé ameka ko betela biso histoire ya muke ya muziki na ye soki abandaka muziki quand soki abandaka ngona nini abandaka ngona âge nini na mbula nini abeta muziki na ye wapi omeka no ko betela biso histoire muke ya vie ya muziki na yo. Merci mama Nicole na sepeli mingi nde boyambi ngai. Mama bébé Manzenza azali mama chanteuse banda kala 1971 na bandi na émancipation de la femme congolaise. On a neni mama 1971 na 1971 tozaki soutenu par mama Mobutu na maître Toro. Donc tozaki basi tozobeta musique soliste mwasi tout ka kokese nezala basi na basi à partir wana tant ko kabwana na comme na carrière solo nazaki no kese susute na comme na carrière solo na ngende kokota pa ya Mimi Lay na Front International ba wana na âge ni no kenda kokota pa ya Mimi Lay na bandaki na âge wana nazaki na 17 ans et pas Mimi Lay na kota na ba 19 ans. Pas Mimi Lay okota na 17 ans yo moko na no bandaka na musique na âge ni pas Mimi Lay okoti na 17 ans yo moko 16 ans yo moko bandaka musique na 16 ans. Banana 16 ans. Bon, on a côté pas Mimi Lay. Tu travailles na Mimi Lay. Bon, tu rumela qui na bimse banzembo pété. Na ke pas vieux Armando. Les ala qui paie orchestre moko ya ba mikolo. Na beta qui paie na vieux Armando. A Géo Malebo orchestre en combo nango. Tant na bino wana. Pourtant wana biso tozala te. Bozate. Wana no bobo time pete to yeba ki pe bino pe boyebi sauter yango wana carrière musicale nange bandaki ndenge wana après wana nazaki peta mususu mona nazaki mwasi alibala le moko naza azemi na boti na tiki na ngana le moko nazongeli musique tel mezo tungisanga kaka vraiment musique ezelo mususu musique eza na makila vraiment po enyokolanga ti lelo nde nazabo enyokolanga. So musique ezoni okola yo na ndenge nini po biso toyebi mama bébé olingo ebisapso no musique no obandaka ngo na Congo ou comment po ngai na kotala boye na komona mama bébé o mekano ko ebisapso musique no pe soki osala penza succès makasi na Congo o mekano ko beta lisolo muke ya musique na Congo so pe osala succès net ba mama na biso nyonso o to yebi bino nyonso boza presque ba génération moko net ba mama Tiala Mwana to yebi bango bazana succès makasi na ba Congo net ba mama Mbiliabel bazana ba succès makasi na ba Congo yo pe o mekano ko expliquer biso soki pe musique na pe ezwaka pe succès ba série wana pe na Congo. Bon succès pe akoloba succès makasi penza te po na évoluer ki mingi wate na sala kinze monanga na milela o bato bayebelinga na Congo mobimba
nzembo moko ka wana milela sango na Bobongo Star. Bato babaki orchestre Bobongo Star ezaki bo orchestre mo munene na kasi bosai bana mike na bon marché eko orchestre mo munene zo beta ba nzembo international eza Sam Mangwa na tango yaki po a utaki Côte d'Ivoire tango yaki orchestre accompagner ki ye ezaki Bobongo Star donc na sala nzembo na milela na Bobongo Star bato bayebi yango so ba yoki na milela baba mama oyo ayemba ki na milela wana tata abotaki nga alobaka na ngai boye mama abotaki nga bengaki nga na ndako mwana vanda na se napesa yo malako mwana yo katoli mateya ya mokili lilako ya liboso mwana nakopesa na yo lilako ya liboso mwana nakopesa toli kombo ya Nzambe tiaka na liboso zalaka na boboto na baninga ofandi na bango nakoyemba nyonso te me Faut yeba osongisa batu basero batu bayeba faut yeba openza ko mala mo niveau mo to yeba biso pe batu to yebi yango te to mekana ko zonga na ide to msuso yembe ona katika to ko na bayi lolendo na mokili o mwana nanga yokeba lolendo na mokili o mwana nanga otika basomba kabilamba mapango na ba voiture balata ba bijou atalo batika bakende maboko pamba oh na milela oh na milela oh na milela ngana ke maboko pamba oh na milela ngo mokili nzoka boye oh awa boko tikala boteka biloko nanga bobomba mbongo na banke boboko lelanga bana nangai yo mobali nalinga mokolo na kokufa pusana pembeni nanga yo pesanga mwa beze ya litama pe yo pepanga mushwa tangisa mai ya miso ngana kimbote ya suka mama kolo ya suka ngana kolala libanda mandala la eko pepa buji eko pela bayaya bakolela ba Nicole bakolela merci mama to sepeli nzembo pendo zongi so kotisi susu Nicole taka Nicole ilalanga vrai chérie mama zongi seli susu na ba série wana naza ko sepela makasi mama oyembi na milela ozongi maboko pamba moni ke soko betaka musique ona mboka na yo olinga ko zonga maboko pamba te omoni ke okela mboka ba pa ozongi maboko pamba mama ko expliquer biso na place na poso ko beta musique ona mboka na yo olinga ko za lokola ba mama misusu pe oto yebi mais obimaki libanda ya mboka na yo ozongi maboko pamba nazonga maboko pamba te na milele betama na Congo ezali bakomi kotiango partout na bamatanga banini bato bayebingaka na nzembe wana a part wana nde après wana nde naye kobima kuna pe nazonga maboko pamba te po na bamboka na tambo lokola Uganda Afrique australe presque nyonso na tambo la bamboka na sali ba concert na betesa ba madilu so bayenga mtu azali ko beta ba lever le rideau ba tabulei baye pepe kale na sa ba image ba juna mombafu ba so baye bebe manzenza beta to beti na bango donc zomona na sala na ngakuna pe na sala ki na zonga maboko pamba te na vai na Tanzanie na ko beta na Jasmine na kata Tanzanie na sali pe succès na Tanzanie makasi na za osaba cabaret na ngala Mombasa na ba hotel nyonso tout autour océan Indien na za ko beta nga ba concert na gagner pe vie na Nairobi nde la kota ki na Andro Comfort Production eza okesa beti ya ezaki maison ya ba producteur production Andro Comfort Production beti tete na Magi Safari na kata Nairobi na Kenya bango pe ba zoki ngai ba pesinga orchestre mo ba Calabash nde naza ko beta na ba musicien ya mboka wana no beta ba concert na hotel nyonso presque ya Kenya naza ko beta nazonga mabo pamba te. Ok mama opesi réponse à bien tolandio siko na ndengo oye na Congo awa ovandisi orchestre comment tolingi toyeba nanu mwe ozongi na yo kaka na mboka nupo ovanda mwe ozongi po osala lisusu orchestre mususu ya mama bebe manzanza ezonga lisusu batu bayeba ngo ndenge toyeba kaona kala bona zongi te na zonga sa banda kala motema msupe bitika no ka musique yango mbule pusani osala nini lisusu mais motema ya art ezo benda ebi okosala ngo po ezeloko no
okotika ngo te nakoma nango ke banzela mai na sasi balinière nanga na tambola likolo ya mai na oteka nyonso batekaka kosomba na libongo na ina teki c'est que maman comme na mbongo sasi balinière c'est que comme na mbongo te na bana na bana na bota ki non sa musique nazo bota na moni bana bazwi pe bon ba moyen basalinga mo eloko ba biotambola nango osa mo mbongo mama olinga musique so ba peso ka mbongo na yo okobebisa onka la musique faut ko sa bato ba studio ba ligne donc na bisi bana faute zangate exemple comme akila dans nostalgie na ko sala ngo tango na tiki mo mbongo na ko vendre a réseau déclaré et bika il faut oyemba po za musicienne oza moteki kimpuka te ba moteki makala te nzambe alobi na sala yo artiste musicienne na ko sala ni age lobelinge loko te mongongo ezali nazo yemba boko découvrir yango na mobile sans valeur boko découvrir yango na mbondo bololo pe na mobile sans valeur o na moni mama na bi mobile na valeur mais lelo yo tie na nzembo no mobile sans valeur mobile ko se suna valeur te na ndenge nini mama to yeba nanu po biso tozo pesa mobile valeur ebele mais yo na nzembo o tie mobile sans valeur bon nzembo la ta mobile ye monso yo kanga osepela titre ngo eza somo ebangisaka bongo titre wana na lekana na émission moko ba benga sans valeur benga bipai nyonso be mama ofingi biso metango ba yoka kinzembo ngo bokolanda ngo bino moko bomona kela nzembo moko éducatif osomona na conseiller mibali oyo balinga kozwa ka mwasi nyonso amoni promesse à l'ocouté tonda mondonko olobi na kosala lobo olobi na kobala yo ake pouvia yeba yo pongo tika yo wana nde succès na ye donc détail nyonso za na kata nzembo wana succès ako luka succès na nzoto abasi akokokisa réaliser promesse na ete lobi mwasi mususu ataba ndundu ataba nani ataba handicapé nyonso kolokota mobali wana zaki na OK bana poto bana RD Congo info lelo to landi mibali bozolanda boze suna valeur te mama na biso bébé manzenza yembi boze suna valeur te mais bozolanda na RD Congo info site ya César Ngadi na ke bozala toujours branché na internet so bokoti yango na bi bozaparaté naza ya kosepela jo mwasa na kati ya Paris na leli bisikoza oyebi mama bongo mbondo bololo ya nzembo biso mutabeteli yo mbondo makamno e marché soute vino baby mais lelo nga na moni susu mbondo bololo su na nzembo oyo donc mbondo bololo pe za nzembo kitoko nzembo mobali ya nyokolanga azo nyokolanga donc olobise kutu fo fukama obeta genou po solola pongi na miso esili komi mbondo bololo na kokomela eli sute otune likambo ya ndonka mbata mbondo bololo donc nzembo moko sola ndiango okoka pe malobeza kuna eza kitoko makasi momoni mibale bazala kauza sutina te na miso na tango to bandaki tozaki bien olinga kinga bolingo makasi siko na komi na ndako na vandi na komi bololo donc nyonso na kobe pa de komi mabe nazolela mibali kaka toujours mama zotombokela bino na mbondo bololo lisusu tomoni mama lobika sur mibali yango na leli nzambe na ngai mibali boluka bobongisa po ekomi somo mbondo bololo bino mibali sans valeur kaka bino mama nalingi susu na tuna mama bébé na moni susu OK wapi bombole ada bombole oya biso to yebi mwe bombole kaka ya nzembo ndenge banzembo ebima kaka na mboka to yeba nzembo wana na dedi yake na papa na nga ada bombole intole penza po asa papa moko bien asungaka pe bato asunganga pe la mwa likambo mwa mobeye moka yeba te ke asunganga na sepelaka titre nzembo na tiango OK wapi bombole OK wapi epai ya nani bombole na butu oyo nakolala te na beleli yo na kati ya balabala bato akate balamuki babenginga liboma natikalise loboko na litama nazingi maboko na se ya nzete bangungi bakosuwa bandoki bakoleka bambwa bakolela ngai na bangate na mesana namour na yo caresse na yo tendresse na yo obomi ngai solo na motema amour na yo nanu nazwa te je t'en supplie
ada bombole mama azolela yo mama bébé ti lelo alela kayo kaka yo moko ye bibisiko zali ba bien osala e tom susu yo bosane mais ye abosani yango te e na pesi mbote na petit nanga Claudia na Suisse Claudia Sala na Leli. Maman bébé on répondre à une question ya orchestre te au fond de ça orchestre ou comment na ngina yeba pour répondre à te tisiko banana bande ko poser ba question sona tisiko pour na orchestre en tout cas dans la makoki te ya ko sala orchestre za mindondo ba mise baza besoin ba transport au soutenir bango na ba makambo belé ozui moi na bato bi na salse aya ko sala ngam so za la ba moite donc dès na o singa la mutu nyonso motema malamu wako ko supporter ko sunga ngai na makoki pona zongele loko ba evre oyo aro ezokufa na kati ndako evandi nde nazoluka moyena za vraiment na posa orchestre ozo kana pe la posa sa fitire ngata na musicien moko munene neti musicien nani mingi neti na Ferré Fali ba petit na nga wana bana na nga ba ndeko na nga kosala bango babiloko n'importe quel musicien wa munene on a ba génération na yo sepela net na nani pe bosala ne ba featuring wana yo na moni otangi ka ba Fali bano ayo boti lobi otangi ba Ferré otangi ba nani otangi ba nani na génération na yo okoko benga mutu moko te ya génération na pe bosala nakoko benga mama Vongae nakoko benga pe mama Mbili ya Belle non sepela osala na bango ta mama Chala mwana non sala na bien ceux qui tous en contact toko solo la to salipe ezeloko ya pasite non boza batu moko bakoko boya te so bobengani bo ndima basunga yo na musala po boza musala moko bino nyonso na bango mama na sepelis konanga kina tuna pe ba relation nini ozalaka nango net na ba musicien misusu na kata mboka na biso ya Congo na ba mama wana misusu net nde na oki otangi mama Chala mwana mama Boye mama Mbiliabe est-ce que bo solo la penza na ba mama wana bien penza ke bokutani ba pe ba moni yo mama bébé boye to non to yeba nanu po ezana ba relation misusu to yeba raté olobi bo na téléphone mona yo na mama Mbiliabe boloba na te olobi bo na émission tom so mama Chala mwana bobenga na raté mais tongi to yeba soko za na ba relation bien na ba mama wana ça bien po Chala mwana tango aye na Zambie azakola na Pamoz hotel ngaza ko beta na China ma hotel na Zambie na producteur nga tokene ko hotel aye tina hotel azako lala na producteur nga yeko tumta conseil akanga lobi ko sala ka ba cabaret te sala album so na sala kuta album ya Joel nzembo za na kati na sala na Kenya eza pa na conseil mama Chala mwana donc mabe ezate azokende na mboko Rwanda biso la producteur na tokende tina aéroport to accompagner bango amati avion akei tango paso ya na Kenya aye wana na Safa Park hotel na kende hotel aye na ba Wilo Longomba banani na vanda kina ya sombelinga secret o melito soli melokuta mabe a partir Kinshasa wa mikolo ali boso le azako sa mwa refeko to za mona na ba refeko wana mais en tout cas to mona mingi na zakala mama Vongae mingi na mama Vongae to qu'est-ce qu'on a réalisation gradi otie la biso moi clip ndambu ya mama po tolanda mama bébé manzanza mama na biso oya kendaki azongi susu na mboka Congo na yebana kana bongolo abeti masikini ye etisomba lokinzi eyenga boseka kola la somite molengisho baninga bakende batikanga natikala sena Chala mwana mamu national natikala sena Mbiliabe natikala ngana Vongae natikala sena nana na Baniel natikala ngana Fayates natikala sena Bettina Skola Sindina Meje 30 Shamamba musaleli na Nzambe baoyo nyonso balandi biso batonda boboto redi ya misi werason jibe mpiana yakumudaka mapa Félix Wazekwae Bill Clinton Ferré Cher de Poule wapi Fali Poupaye na JDT na Manda Chante Marie-Paul le Roi Soleil
Top Dominguez ye Blaise Boula e Marai na de Pichu Natanela Katongo na Vatican na Matonge Bisengo ya kini kese na tango na biso Wa bisoni ye Badirale Cordon Lutu Mabango Nabila Kabe Anibo ya Kofi Olomide Le Grand Mopao Wabi Shimita Wabi Defao Soba mobile oyo azo donki azo ebate rido esa polele nazo mona ye bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo kiba ozo donkeni ozo kendo wapi pesa nambo il fallait le rôter, il fallait te faire. Faut te faire. On s'est mis le colo. On s'est mis membre supérieur. On est le colo. Oh, cadeau na menaki. C'est la TV. C'est là. Au mono longolinga kanda. C'est là. Na sepeliko. Esa ani. C'est la TV rotela ça yo compatriote solo. Je bangai, ngana combattante aux autres biloko ya England. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà mboka. Oh, obike na sepeli. Notre compatriote na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepeli TV. Kanesili. Éviter. Donc mbonga bana kutu ke no mela na yo lisi. Ah na kamela. Ke no mela. Kota. Yaka to kota. Mobali na nga yaka. Ouais. Va. Mama bébé lelo toyambi nzembo ya nostalgie toyoki obwaki bango nyonso toyoki obwaki presque ba musicien belé na monde ya musique po mona penza ke muninga bwaka penza muninga na mususu bon eza grave po tobi monde ya musique eza ka rando mais yo lelo toyoki obwaki ba Kofi obwaki ba Tabulei obwaki ba Papa Wemba obwaki ebele siko yo penza na bango nyonso na boza bien ti yo obwaki bango nyonso wana bon nostalgie omoni oki komo na ngeza nostalgie eza kozongisa makambo oeleka donateli vi na ngande na salaki nde na bandaki musique nde na binaka musique nani na binaka na yembaka na nani ayebi ngai moni eza nostalgie na kanisi makambo nde na salaki donc ko kutela na bango to ko sola bango papa malazaki na Nairobi tolaki na bien pata mukati ayebi yango ye moka ayebi papa esiko ozali bambote ebele bon na bwaki bango na sens ke Kofi ayembaka Anibo na tango wana na Wemba ayembi Anibo ye o nga na binaka Anibo na yebisa na binaka pe Anibo ya Kofi Olomide Papa Wemba le lisi rose na tam le to Olanda Zaiko ya Josa Mbuta Mashakado makambo ebele de nostalgie na kundoli makambo ko boy na landaka bela eska Nibo makanta zalaki soki danzela soki vangu eza makambo na ngai ndi yango moni na tie pe na ko baba leki nyoso balandi biso batonda boboto Redi ya Miss Werason Jibem Piana Takumunda Karmapa Félix Oazekwa bango so tout don na tout na ko sisa bango te me bako découvrir ngo na nostalgie Bana poto bana Congo bokolanda mama bébé bokolanda nostalgie j'espère que bokomona nyonso ba star na biso o nyonso bino boyebi mama bébé lelo akotisi bango na nzembo na ye na Leli César Ngadi Kleboa papa so na otanga kombono na zane sengo moko na yeba te sengo na so uta wapi Jomo sa mokonda 77 na kata Paris ba gros bisous Charlie Mava na Leli
Mama bébé lelo tolingi susuto tunayo question ya suka obekana ko ebisa biso soki mutaza na besoin na yo akoko zo ndenge nini opesa programme na yo mobimba opesa na numéro ya téléphone na yo ke mutako zala na besoin mama bébé na ngina mona ye na ngina kutana ye na ngina produire ye na ko zo mama bébé ndenge nini na ko sala ndenge nini omekana ko pesa biso position ya programme na yo mobimba. Merci maman Nicole. Programme na ngai ezali ke na sala album ou ba CD on appelle ça audio na ngina sala clip nzembo moko eza ba Ousmane kuna eza ba Joel eza ba nzembo na sala ba Nairobi na ba Kenya mais na sala soutien te ni na sala ta moi 3 clips wana makasi na ngamoko tala kaka makasi na ngamona kokate bana poto bana mokili mobimba eza pa nyonso ba Holanda na bolingo nzambe o ba sepela ko soutenir ba artiste. Mama asa pusani mais a réseau tungisa ye a sengali sungi ke na kwa kosala eloko moko ba clip nyonso na silisa moto ali ko contacter ngai mama bébé manzenza numéro na ngeza 082 439 75 95 082 439 75 95 soki na ozali sungi ya moto moko ko pesa numéro o mba misatu mama 082 439 75 95 moto oya ko sepela kosunga ngai na musala o amon ke na osala nazo bunda nazo kokate en tout cas ba soutenir ngai mokileza munene mezaka muke ndebo mona ngala mikili mususu donc na sa kata difficulté musala na ngai na lingi yango mingi makoki ezate na kosenga na moto so motema mawa a soutenir ngai atela clip moko kaka na kata album oyo esala nga bien. Bato mawa bato basungaka bato mama na bino aleli mama bébé manzanza boyebi ye pe aza mama oyo ayebani biso nyonso toyebi ye bosunga mama na musique na ye ekende liboso arekufaka te arezo ganga la nzoto mama ebima kaka yango na yebi kendenge mama olobi boye deja bato bazoyoka yo bazolanda o bayebi basungaka bato mama ozaja na lisungi na we pa ya bato oyo basungaka bino na yebi ke ba producteur a solo place bozolanda mama yeyo azoluka bino azana maboko azana besoin na bino naza ya kolela César Ngadi naza so na sala émission o na otanga kombono tout le temps et ça la nga bien na leli jo moi sa mokonda 77 na 4 à Paris Charlie Mava yayo yangwana ba gros bisous juste kabasele Frankie Mabanza mokonza motero wana bana poto solo mtoboya bango asali mokili na batu na ye pe na opesa mbota trop na katisa ala na kati ya Bruxelles bambota trop mama opesa mwa bambote na yo na baye oya yo bayebi yo pote toyeba na kokabwa. Merci maman na opesa bambote langa na mwana nga Ornella Miez Katalai ana kati ya France pe Mylène Dior Mbwilo Lokeni ana mboka Londres na pesi bambote na ngai na bandeko nyonso bayebi ngai o balingaka nga pe bazako linganga bandakala na sengi babenga nga te pona consolation soulagement ka ya pamba na koyoka bien na pesi mbote na bana na ngai Nisha na pesi Jocelyn Lukeni Alain Katalai Jerry Kwekwenge na pesi bandeko na nga mbote batu nyonso balinga ba journaliste nyonso mbote yo moko mama na pesi merci. Sepeli mama. Et puis na pesi merci na papa oyambi ngai na kati ya maison na ye oyo maison de luxe eza na kati ya Victoire Awa biloka bien maison wana pesi ga place oyo na bolingo na ye na gentesse na ye na pesi mbote na pesi pe mbote na pesi na ba merci belé toko koba mokolo nsusu. Mama na moni toza na kati ya maison oyo mtomemi biso na maison oyo tomoni ba chemise solo ba t-shirt solo ba soulier solo mama foye bisa biso penza ba soulier za la cher te bat ba ko kota awa ba kimi kuna cher mais kana ko bisa so mutaye ko za décité te so mutaye ko za décité ezaka prix moko raisonnable ezabda muto ala taka bien alingaka eloko pe ya bien eloko bien pe qualité ezala pe moi talo feza moi de mususu okoke lokuta eloko ya qualité ya bien na 5 francs te tala kaka mais bato bakota ka ba se retrouvaka
Ça va maman na sepeli tozan na kati ya maison na biso, maison de luxe, maison ozo mona na peka keza luxe pesa ba chemise à qualité ya bien. Biso nyonso to kufeli awa to kimeli awa to kolatela awa gradi to latela wa. Na leli na za sona zo tanga komba gradi na sengo po saye ayebi bisika zali pe azoyeba. Nazo senga na bandeko ya Kenya Nairobi lokwa mama Betty Tete Maggie Safari, Androcofort Production, Shango Lola, naebi to kabala ba mbula ebele peut-être bakansa naza na bomote naza na bomote ngo bazozwa ka numéro nga téléphone baluka moyeba benganga Prestendai na Zimbabwe abimisa pe album na ngai eza kunete kamaka ngamoko nazwa keloko te naebi te ndenge ezali naza solo makoki ko zonga bamboka wana tantuka na posa na bino penza na bolingwa nzambe soki bomoni ngai na site oyo bomeka kobenga ngai po nazwa contact na bino naebi pe te bino so boza bie bambule leki tellement ebele mama Betty Tete Maggie Safari na posa na yeba ndeni santé na bino vie na bino ezali. Ok, mama apesi message na ye na baya ye azalaki na bango na bamboka bapaya oyo asalaki na bango elongo miziki basutenaki ye kuna na bamboka bapaya. Aza na besoin na bino soki bozali en vie mama bébé Manzenza azali aza toujours na besoin na bino azo luka bino pe azo zela bino na sepeli ya trop na émission na biso number 1 émission ezongisa net elenye gradi na olele na sona otanga kombo na koma na ba dimension msusu pona yebi makambo sala nga elekaka trop. Pesi ba mote émission na biso ekomi na suka émission na biso yango yo number 1 esili tozo continuer toujours quand na ba mote na biso na ba ya biso bisika bazali na ba Paris na ba France na ba Suisse petit nanga Claudia na Suisse Claudia Sala ser no yeyo nebi ke obongsa déjà terrain masolo eza kitoko na pesi mote na Jomo Samo Charlie Mava juste kabasele bisika bozali bo sentir déjà que dimension go yango ba gros bisous na patron nga César Ngadi Cleboa nazolela Cleboa nazolela ba bisous trop nebi qui arrive no la kini eza danger rdcongo.info.fr site na bino yango yo ba bisous ya trop bye.